est-ce que ton frère a tiré la torse ni na sens interdit Robin azala na kant awat na kaske ba ka ba inaye abongsa ba réchaud na ye siko frère a Rolanda Robin non ndeni po Robin ne bango balanda makolo ba frère. On peut pas comparer Robin Mundibou avec Ferregola, ça fait très mal. Il y a un journaliste, mon métier est un métier noble. Mais il faut que là, tu vas comparer qui avec qui. Mais Cindy a aucun mawa. Bon, il y a un monde qui est en prison encore kufa. Cindy a aucun mawa. Tant que humain a aucun mawa. Akaye, manike aucun. Oh, il y a ça une carrière, mais manike aucun ça ngote. Bamboko ya kibambongo ya Cindy. Manike asala ngote pe otika la asala ngote. Cindy a aucun mama. Ya muto ya lobaika bimana ye. A lokola mama. Onza bimina mwana ye. Wa lokola mama na ye. Mais du Robin à ta kinga ta musique comme nous ça va réchaud. Réparateur, la musique comme Asali va réchaud. Oh, ah non bon c'est le samba réchaud. Ouais na quand ba no ya passé on a parlé Ouais, merci Madame Swatarabiso. Na vision ITV ya balobi bo s'abonner massivement ba obo partager à son émission. Bo s'abonner bo message ko liker bo ba ça ba j'aime ba commentaire et comme ça biso bien nangolu ya tata Nzambe o alinga kabana. Donc merci à mon caméraman ya parti et pour rapport babi ma patronne bas de chacun 5 étoiles. Ma fille qui te vous dans les fou qui te vous dans les qui te ma maman chérie, maman sociale, il y a eu un gros bisou à toi. Le homme qu'on a nasi basele, ou à sa gauloise a fait le gola. Tous les bétanés sont sauf rien donc mon caméraman se refou on a invité là. Nasi basele, bon il a joué le chouchou. Mamouluba, akenda beta sala sala. Bonjour à toi, bonjour à tous les abonnés à la chaîne Oyo. Merci beaucoup na bato balinga vie et puis de la prince, ba gauloise. Je m'appelle Alingabino Mwamingi quoi donc bonjour à vous. Babi ba question à mamou, ba réponse est à nga. Ba réponse ba question à mamou, ba réponse à yo. Bete bi solution na bi misi nonu Gigo la bon na télé. Eza ba kabana bon ba sali Gigo la za très bien. Alors que se comporter bien, que se porter bien. Aza na bien, za ka na repoye moko. Ama non sala la musique o apesi. Ba image wa mais ba image à l'okuta. Ba image wana eza ba image ya lokuta Gigo la aza bien Gigo la aza parent aza musicien aza mukolo aza dirigé na ye moko po aza mukolo donc ceux qui ba dumi no benga so Gigo la kenda Gigo aza na wapi na so non Gi aza na réponse à makambo na ye donc image ba misi ya Gigo la mais eza ya lokuta donc Gigo aza ko se porter très bien très bien bien se comporter très bien très normal mais bato lobi ke azo boire ke l'hôpital avant que l'hôpital était fait à Bengi, babi ba bien atina maman na bango maman o aboti faire go la boti penagi ki aya ki sasa po mwana yo kaka mingi ye mwana boy ko ke l'hôpital a boy banani a boy nini ale to so alinga kufa bongo to yeba te yo zo ba ki aza bien image wa to yebi ke eza non biso yo to ba zo za la le pas to ba zo za ba Gigo la mais c'est que Gigo la aza bien moi ça ba détenter o ba luka ba bebisa image ya Ferrego la ba luka ma be pour na Ferrego la ndo moni ba sa mamba bongo Gigo la aza bien digital aza très bien aza bien bato ba sa bongo eza bato ba mi komisa bi nemi ya Ferre bato ba za na contre Ferre bato ba na jalousie il y a les padres c'est juste bango mais Gigo la ba za on se comporter très bien aza bien oui aza très bien je la confirme Gigo la aza bien aza bien le internet moto zo pela kaka si biso ba comme ba journaliste internet ma finga trop na ba leader ko zo lokwa ko fiolo mide kwa da korama to moni de sindi le kia akangisi manike je pose mo point de sango o za kana faire gola manike pe akasha trop si faire gola pourquoi ba lobi faire gola akangisa ka manike te mais le to moni sindi akangisi manike faire aza musicien Léon le but musicien kala de deux c'est un noko faire abena moi mobile donc mon affaire faire na mobile Cindy aza moi si biso basi to dépendant na mibali biso basi to na soumission pa mibali et ça na passe mutu mora ye alobi no ke bimana ki ngani to ay milieu devant mokili
mibali bazala mitema makasi te ntango amoni bongo mwasi oyo azalaka na ye peut-être ezalaki retour ye na mobali na ye boyebi te donc eloko asala koloba na Cindy makambo aloba oyo akenda nango azonga asala bien te mais na trempe ya Cindy na mwa likolo aza nango na mwa kombo aza nango akoki kolanda manike te mpo na ngai akolanda manike te mais soki tobi alanda pe te réputation moto basombaka te makambo alobi eza bato baosala baanalyse mosusu baza contre mosusu baza pour mosusu eza mamba solo mosusu eza mamba lokuta donc réputation wana ovandi bogarde réputation nao nde toyaba internet boyenga personnellement na garda réputation na ngai na vanda na motu moko tolobake mwana nayebi libeni nayebi boye aza te donc togarde réputation topo yo motu mo boye outi soki wapo ye no kaka odétruire réputation na ngai obebisa ngai esalaka toujours pasi tant que osala yango mpe na mwasi osala yango na mwasi osusu likambo oyebi te esalaka bien te en tout cas nakolinga te moto aza esika pasi mpo naza humain ngai nalingaka moto asouffrir te naza humain naza chrétien nalingaka moto asouffrir te eloko omaniki asala eza mabe eza mabe eza mabe eza mabe jamais okokende mambo ndakenda nango komi ovandikoolomotoka un bon matin ondikofinga moto yango par YouTube baza biso moso bazolaka mbongo te YouTube oyo lelo mpe bakoboma yango bato bakoma bafase bazongo balocataire donc à part YouTube osala eloko mo boyebi kende okotisa 10 fois okotisa 20 francs soki oza nango oza na mwa soni moko ya koloba installité na komba moninga mwa mpasi moko ya kofinga moninga mais Cindy ayokaka mawa mpo nde namoni ye manike un mois na prison akokufa Cindy ayoka mawa tant que humain aokama aka ye manike okokana oyo asali na carrière na ye manike osala yango te bamboko oyake bambongo ya Cindy manike asala yango te mpe otikala osala yango te donc Cindy otelema na manike te manike otelema na Cindy te banda ati lelo donc bamba lelo ti lobi en tout cas alimbisa ye aokata susi mpo na bana alimbisa ye ebele balobi ke pourquoi Cindy mpo batangi kaka ke abima na fali yango suye alandeli makambo kombo wana mpo ani makasa komisa manike na ntina na prison ebo mamu oza mobali na yo bakoyebisa obima na mwa mosala mobali no esala ndeni ndo oza mobali na yo bakoyebisa obima na mwa mosala mobali na yo esala ndeni obi te nalobi boye so bayebisi yo bakosi oyo makambo kobima na mwa mosala mobali na yo omoi te kobebisa nanu kota mobali na yo mwa confiance moko esili réputation na yo mpe bamona Cindy aza lokola mama ya moto oyo alobaki abima na ye aa lokola mama onza abimi na mwana na ye oya lokola mama na ye ti eza ntira abimi na mwana na ye donc eza mamo il fallait kaka sika efallait kaka tomboka te tout à fait normal mais na part na ngai mpo na ngai alimbisa aboma oui oya mama ko kasi Cindy aza lokola mama biso bato baotanga bakompake Cindy aza lokola mama ya moto babi abima na ye mpo aza mwana mobali na ye awute epa na ye sikoyo ifo esala kaka babi obimi na mwana o babongi mama ndoki ifo esala kaka pasi esurtout ebino mpe likambo te ifo esala kaka pasi mais oui tobetana ofele gola stade de martyr yango lokola mpe balobi kebakeba eza mwa makasi est-ce que ekozala ou bien ekozala te dans quelques jours tozobimisa ya bino prix ya billet on était hier avec elle aura tendance on a beaucoup parlé mo baréunion ezaza baosala kala mingi te topesa bino prix ya billet topesa bino makambo tutu stade de martyr c'est confirmé pour le 24 juin eza mpenza confirmé bagauloise mpe mpona kosambela mpona martyr donc jour yango tema tozala plein makasi tokwea na masenge na te tozwa problème te ni blessure ni eloko ezala toujours kaka eleka kitoko eleka bien mpo stade wana ebetama tozela esila mpo daya totonda daya bayemba bien daya nyonso eleka bien tozelaka esila Frère Egol aza na poto oui na poto aya le 13 ans na Paris pourquoi Frère Egol dynastie no toyebaki kaka eza mpo na bana wenge oyo baza bafoire na ye babeta na bango na maison mère alobaki dynastie ezali na bacollègue na ye comme parle de collègue Frère Egol aleka sur wenge musique na maison mère Frère Egol aleka na quartier latin donc quartier eza esika oyo awuta maison mère mpe eza esika oyo awuta donc mélanger tous les deux places oyo awuta eza te ke abengisi BCBG eza orchestre bakouze na ye mais quartier latin na maison mais eza place oyo ye asala nini awuta donc tout à fait normal baki bacollègue ntango abe bacollègue adetayaki te ke ya quartier latin to ya maison mère
Si quand on va dire ma surprise des acquis, avec ma surprise déjà. Tout le monde va surprise au mélange, bah y surprise bah finite, bah surprise dans le bac on dévoilé on muke tu na suka on dévoilé tes qu'un jour il a sorti un album. Sorti album. Na dynastie wana bato bazala déjà la dynastie. Ba roza le roi bi qui te fait à l'euro déjà azaka. C'est bila zate. Bon il m'a raisonné hein. Mais ça y est capable son bon kenaye ou comme ça je ne sais pas mais il a raison à l'ongoni. Il m'a raison à hier azala qui a début à juger bon à quitter donc c'est pas grave. Donc c'est pas grave ville à quitter quand on a un modindo oyo balobi qui a bizorbi robi le mondi babi bana kala pour qui fait go là à ça la loko aye pour bien te nini agi faut aider pour robi le mondi balobi aboaka nini ba kina eka oboka wana donc a fait go là à imiter donc à la musique à ça qui fait pas zonga donc on fait pas zonga. Robinho Aza musicien, c'est un comédien musical. Alors que badanga. Héritier Iboula, ba musicien bande ba comédien bande ko imba benga bobana. Ba théâtre bande so na club so na mo banzembo. Ba comédien bande ko badanga bango. Bana takinga. biso takinga. Oui oui. Auto rodaet. Encore auto rodaet. Voilà non. Comédie Robin na takinga, ça la musique comédie. Nous avons ça réchaud. Réparateur. Asali. Ba réchaud. Oh. Ah non bon c'est le scamba réchaud. Ouais na quand ba no ya passer on a parlé. Bon on moni pe na temps otoza na si basele. On n'est pas là pour Robino. Et puis ba Robino mundi bunde bazana ba leka ba fere. Balana makolo ba fere. Ba beta musique ba na makolo ba vie na bango. On peut pas comparer Robino Mundibu avec Ferregola. Ça fait très mal. Il y a un journaliste, mon métier est un métier noble. Mais il faut que là, tu vas comparer qui avec qui. Mais bino bo ya bozi le roi Robino bo comparer na Ferré. Est-ce que ton Ferré a tiré la torsi na sens interdit Robino zala na kant awat. Na kaske ba kaba inaye. Ah bon ça ba réchaud na ye. Si on Ferré à Rolanda Robino non ni pas Robino ne ba landa makolo ba Ferré. On va voir oh ema na maison mais ta mera OK likoloti. Ah mais gabata on est simba répété. Si on attend oh exactement to lo ba ke faire Rolanda Robino copé pas Robino netini. Mutulora inonsibi oh lo ba ka otamwa na makolo ba Ferré. Ba depuis ba lo ba otamwa na makolo ba Ferré. Pourquoi pas ba miel de son? Pourquoi pas ils ont le même exemple dans Robino? Ils ont la maison mère. Tant que volontaire au la test dans la maison mère. Bachara et volontaire battle nanani. Na ferrit. Question réponse. Et si quand on a orchestre nyonso. Nana sala on ferrit. As exemple à suivre musique na biso, on peut pas comparer Robino Mundibu avec l'artiste Ferregola. C'est vraiment pratiquement impossible pour Mundibu yemo nazana et bi te wana vie. Wana mbiaka. Yo fa na monde na musique. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci Héritier Iboula. Donc, quand Héritier Iboula lobby, donc Robinho, on compare. Attends que tu as acheté musique au faire à Betaka et ça musique au Robinho à Betarte. Robinho, il y a le colo à Landa. Il y a Makambo à Sadaka. So Robinho a le faire mais le oyo Robinho a à ça marre de plus que miel. Le cas batum sous auto, mais inosbi le hasard félicité donc. Toi, on attend qu'on ait Robinho. Jamais Robinho, tout le monde a dit bien qu'il t'en a saigné. Le bon copain va falloir pour pas. Ça la featuring. Parce que bien les Gauloises, Bolingi, Bilte, Pemeni a fait Gola. En plus, c'est eux qui parlent qui bogard de la presse, Abeta bogard de la presse. Bitumba musique est sous la musique. Bitumba musique est sous la musique. Nga mutu tu o bunda alongwa ko bunda musique ayo ko bunda nzoto moi qui est faible. Donc biso ko kabola faire na ba camarade na été jamais et pas dans un mutu o azate ayoki asala likampo ayoki pas mutu. Faire c'est un intello, faire c'est un papa aza mukolo oyo ayabi ko différencier makambo. Ayabi ko différencier makambo. Abi que nous faisons ça au début pas moi mukete a juger bobi ba raison na ye o esali que azasu na dynastie donc c'est tout est lié après on a sauté c'est tout et ko boati cette dynastie ata mukete
eko dimine dynastie ta mukete les comptes bien bénéficier na kombo na ye yokani eko botse dynastie faire ata lo bato so ba kei faire beta dynastie ba musicien na ye obeta ngo ye moko bizobi abeta na ne abeta ngo ye moko ya wana ezo bunda ba album tout est en marché donc c'est un peu ça ouais toi même so faire émission biso commencer ma message à ma biso ba chroniqueuse o ba finga ba grand star donc ozo ko compte appelle ba vie pour faire ba star wana o rolo na biso nini ezo sala pasi on boka ta ba formation ba pic pour ngate formation ata base to news internet ezate je connais comment na kozwa musicien na série analyse donc ça ba analyse mususu ka boena bien affaire les premiers au 30 ceux qui 6 ans 5 ans l'artiste est mort so za maye to ko sala ngoto ke kana benjir mais to sala ngona benjir to ke sala ngo normal so comme na ye to ye seke mutabande mabe pour to mezo ko bénéficier ba ami ba fan na biso lingite fan moko atenga mazongi ça sala non il faut to bénéficier ba fan na biso ba mutamoka leki akosi makampo na faire mpe fan pa ko ndima to zonga pa na ko recadrer mais ya ko finga ndeza mabeza bato mingi bazar baby métier te basa ta ba formation et sauver bango na 5 ba goloise rendez-vous ezamoko le 24 juin na martyr oda papa e asukoli martyr ezamba ba danger te ni blessé ni mort martyr oyo to ya ko l'accès dépend de combien to linga kai et ana défi to ba ke aroyemba bien ko bina bien yemba bien bien ça spectacle bien ezaka biso to se multiplier na kwenye so ozai na avenue na yo na quartier na yo opération ça banderole ça la promotion bengi sa batu baya martyr ne fait tonda poto artiste ayemba talibo amoni et pese sous makasi pe appétit oyemba en tout cas ba obaza libanda bo commune boti oza mona lemba mona ngaba mona banda ya kitambo ya lingwa la partout na quartier na commune na yo sala ba don ya ba billet bato ba kota martyr sala penda ba don ya ba billet atoko zala upa bato nyonso o bozana martyr bozana bino ya kobanga te bozana bino calme bozana bino pepele bo se retrouver en tout cas pour faire rigola alors ça que bo se retrouver. Ouais, merci parce que les gens vont dédicace au Roboka. Merci na Berado, Yabadi Mavungu, Yannick Ndoulou, déclaré international, Yannick Aïnga mon invisible. Merci na Trésor Pembe le Mbata, bien de l'Angwaba, na fils Kelele le général. Merci à Bogard de la Prince, Jarité Ibou la Gouffre le Gaulois, Fiston Frappe, Babi Base solide à le padre en tout cas. Merci na Bangonyo Snapé sur Babambo Tebeles Kabazani. Ngai pe pesi ba mbote ba yo talinga mamulo bo s'abonner massivement bo partager sur émission sur bo liker et ko ça biso vraiment très bien merci bisous ba na bien surtout.